congodialogue.com www Congo Masolo Congo Solola.com kitoko Bobby Ronaldinho le King is back bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue Mbote na bande konyoso balandia Congo Dialogue Télévision, partout où vous nous suivez dans le monde. C'est un réel plaisir pour moi, Aminata Kassala Blanche, de savoir que vous êtes nombreux et connectés à notre chaîne Congo Dialogue Télévision. Merci beaucoup na maman Francine Ngembe kuna na Belgique, merci beaucoup na ba fan nanga et non na ba message, non na ba possession na bino par rapport à l'actualité, tout est comme na mikolo tikoleka. Président Fally Ipupa a boiba clip naie et les calcios définitivement na RTGA. Na yango biso bala ma Francine Ngembe Congo Dialogue Télévision to lingaka toujours kotika binote to ye lelo na kati ya bandal quelque part na kati ya bandalungwa bandal séparé to komona moko ba porte-parole ya équipe nationale. Papa Mira to poussani to invité à m'inviter na biso. Bonsoir. Ouais, bonsoir à toi, bonsoir aussi Nabatutu Bolanda Bisso, donc c'est René Abiri, votre aime les serviteurs na site congodialogue.com. Chaîne à Makambo, balobi ba message tout, information tout, ça complexe avec vérité, agressivité, borozongo ka na Congo Dialogue, donc René Abiri ngai de ba question. To santi ka ba santé ça va. Oui, santé ça va parce que j'ai des personnes au Basolisanga très bien, bah logement il y a les tout puissants, maman Chantal Mampouya sans difficulté financière, maman Fifi Lukala et Paola Schengen et kilo à Londres, Ernota la boye Mangengela, maman na Irsen 10 000 fois amis d'Achanti en Koro. Donc Lydia Kapajika, Cornelia Doussi Abadouci, donc Gabi Lopoke, Malcolm X, et Batarabat va soutenir René Abiri. Basé belé vraiment équipe nationale de Makambo. Ouais, équipe nationale de Makambo, il y a des salaires à Makambo. René Abiri boni basango ya équipe nationale. Oui. Vous avez bolali na totan de bozata. Té na actualité tout au roya toza. Na actualité ba guerre na ba musicien tozali. Na actualité ba guerre na ba politicien tozali. Na actualité bino bobanga makambo te. Maman. Na actualité ba guerre na ba joueur tozali. Pour ba joueur mosusu biso ba tuto sala bango biso ba to kitisa bango. Na actualité nyonso tout sur tous les niveaux. Oya ba matanga. Oya ba ni. Donc dans la nyonso ba prison. Oh banene toza ya mwana do prévano mona ba les carda fouati ba panzani ba sous l'impact c'était biso to fêter une année na biso, c'est ça les informations concernant l'équipe nationale. Karine Mokonzi qui fait la fierté de la presse congolaise, elle était en Angola avec Héritier Watanabe Goga Motona Tembe, donc Annabelle difficile à garer à Ebi maman Sylvie Kabeyaba Ebi, donc elle vient de l'Angola, donc je pense que dans 2, 3, 4 jours elle va regagner la capitale de la République démocratique du Congo pour la suite il y a travail naïe à continuer na carte RTGA parce qu'elle est salariée, on lui paye et puis ça va quoi. Donc na cadre toujours il respect Boulet doit rentrer à Philora Sintsawadol Jaël Chaud. Je pense que va remarquer peu moi absence na bango na moi ba télé réalité zali suite pe moi marambo moko boye mais c'est la famille, on est là toujours ensemble, chacun de nous a ko évoluer très bien na site topé na chaîne aussi kazali ko sala mais sauf que il y a toujours un très grand problème au milieu de nous et que tozali na problème moko ya anniversaire to linga to fêter le 13. Bon, en fait, le jour J, nous allons se fixer le lieu. Parce que tu as fixé le lieu, et si tu as fixé le lieu, tu as solo, tu as loki sal na butu, pour na tongo ya anniversaire. Bino pe au monde kaka o ezaso ki wapi o likolo na katikati o wapi. Mais selon par rapport à Baboul Ndenge Junior Mawete na maman Chantal Mampouya ba solo la ki na Gabi Lopoke, Malcolm X, na Gauthier les boss balobe que notre photo salango na bateau. Reprendre à niveau fleuve Congo. Mais au boulet, tu as photos sur la cité du fleuve, vu que les musiciens ont ça impact à gagner trop, cité du fleuve, si les filles notent, tu ressens la Pullman. Mais selon Carthage, tu rotala, soit dans la Cristal, na Gombe, ou bien na Vénus, partout ici, comme moi, bien tu rotala, et vous allez bien. Mais concernant toutes les informations sur l'équipe nationale, tu as préparé un voyage, au Wapi Torokende, Bissot équipe nationale, Mobimba, qu'on fêtait au niveau Afrique du Sud, Afrique du Sud, Jimmy Belaou, basé Belé, donc basé Belé. Je pense que c'est ça concernant l'équipe nationale. Je n'ai rien à ajouter, rien à dire par là. Donc c'est ça.
Merci beaucoup. Rena Biri, peut-être qu'il y a une différence entre chronique et journaliste? Bon, en fait, journaliste, premièrement, Azali Mutu Oyo, Azali Wana pour transmettre l'information. Premièrement, ils ont la chroniqueur, ils ont la nani, ils ont la caméraman, ils ont la moto à salara na porte, il y a milieu où il y a presse, c'est toujours un journaliste. Vous aurez compris, c'est toujours un journaliste. Un journaliste, c'est ça, moto transmettre information, diffuser dans une information, à traiter, à sali bamarambutu. Il faut information, les canons à base des traitements. Après avoir traité l'information et apprendre à rediffuser l'information. Et alors, quand on parle maintenant de la chronique, dans la chronique, tous allez dans le département et belé. Tous allez dans la chronique musicale, tous allez dans la chronique. Chronique et la politique ainsi de suite mais la chronique ce que je remarque du mal c'est quoi na kati ya chronique au moins na moto ya ba par dessus atangi ne ba marambango te azo maîtriser pe information ngo te aroya asimbi micro ayebi même pas nini wazali kotuna donc un chronique beaucoup plus tout le monde c'est là ce sont que des chroniques ce qui fait la chronique musicale donc c'est ça. Merci beaucoup na réponse Namiso. Merci beaucoup na ma Francine Ngembe. Merci beaucoup na Clarisse Safkuna na London. Merci beaucoup na Kasa Panjo na États-Unis. Motema maman Nadine boutique R&B na Kitambo et Sika Aminata Kasa Akendaka. Rena Biri na cadre kaka ya pokwa oyo na cadre kaka maramba actualité. Toti komona mikolo ti koleka awa. Président Fally Président Fally. Ya mbogani. Président Fally, où il y a orchestre naé. Ah ouais. Rena Biri, président Fally, où il y a biso musicien, biso il y a world. Donc il y a world. Ah. Rena Biri, il me sait biso il y a world. A boyi définitivement ba clip naé et les qualités soutien na RTGA. Yo attend que porte-parole il y a équipe nationale. Okoy kolobani pona yango. Po binonde batu ya RTGA, binonde makambo ya RTGA. Siko to moni président Fally aboyi nayi. To ebité. Ezandeni à vous. Bon, premièrement, nous avons combat notanga, on a dit que batu belé babandi loko seka pour babi que réponse est bombe. Vous aurez comprendre babi que réponse est déjà bombe. Combo zotanga wana na ebi yangote, na ebi de soka za la mutu, to za la insecte, to za la animal. Toi à la nini na ebiete mais on a na ebezali Tantine Fanny auto pesi embargo na RTGA veut dire que nenga zawana et loko morote aye koleka pourquoi parce que il n'a pas pu respecter le journaliste. Il a manqué du respect envers les journalistes. Pour RTGA, ils allaient chaîne ya mukiete. Ba chaîne ezanango ebele na kin chaîne nyango na kin awawa. Ils allaient suivi makasi koleka RTGA. Ba journaliste makasi na politique baza. Et puis RTGA in the world. RTGA en Afrique du Sud, RTGA en Paris, aux États-Unis, partout dans Hong Kong, RTGA information temps direct. Parce que yo ozo na ba complexe pour que vous mettez ba featuring na pambala et mérite na festival mérite watana pour na RTGA wana yo ya nona combien oyo ko pesa et ko sili sa souffrance ya RTGA et puis RTGA ngotango bozo lobaka botu na ba question faut boye baka RTGA et puis eza nani eza le rôle la ba chaîne ba pasteur na bino na pambala to ba chaîne ba venturier wana pambala wana mais non ezali chaîne ya mutu moko azali responsable azana respect. Les chaînes y a honorable plus mobilu donc botika de musicien wana a se retirer musika ana combien ko pesa RTGA pour l'église naï. Il veut prendre les gens pour qui? Il veut prendre les gens pour qui? Il y a les qui déplique, il y a les qui héritier Watanabe, il y a les qui le roi de la forêt. Mais Anna World c'est quoi? Il y a yemba ne héritier Watanabe, il y a yemba na déplique. Yako yemba tana robinu vena nga manda chaîne sukutu world yako saranate redi ami sukutu yako lobelata Dolph Dominguez karma yako tele mana karma pata yomo
soki bato belé pe na internet ba chaîne belé pe bato belé tout le monde na internet ba lobby qui eza pour na équipe nationale ndé président Fally a lingi li sous-souté donc ko benga na bato musu ba président na émission te pour sorotenga na zali donc na ba président baza ba héritier watana begoga moto na tembe papa chéri le bin adam moto ya tembe ozo comprendre soki musique na yo legi dans la RTG AT et ko bakisa nini et ko longola pe nini total la nini R Kelly c'est quoi? Ah, R Kelly nde makambu. Ah, R Kelly nde makambu. Maman na mitso total va mettre games, total ba Shakira, total bon, na RTG bon la ministre to lekiso pe souté. Non, senga na venanga 33 chitenge, ba lekise la biso ka mikolo ya, mo ba biloka Michael Jackson akala. To beta lo ba biloka Michael, lo la ya leki Michael, a tia ba biloko la biloko na ekuna, biso ko to pe embargo. Donc nenga za wana tiliwa. Suite et fin. Au moins te ke wana pesa ko bebisa musala ya mami na bino Karine Mokondi la baronne Périssa. Au moins te ke za ko bebisa, au moins te ke za ko bebisa musala na ye parce que ye pona yende président Fally a boy définitivement. To monya ngona ba image. Karine Mokondi, elle n'a pas de problème avec deux artistes et musiciens. Karine Mokondi, elle n'a pas de problème avec des artistes et musiciens. Karine Mokondi, elle traite une très bonne relation envers tous les musiciens congolaises. Vous allez comprendre. Par rapport à Carthagé. Par rapport à Carthagé, Balouka non. Voilà. Donc comprendre. Karine Mokondi, telle qu'elle est là, elle n'a pas de problème envers les artistes et musiciens congolaises. Karine Mokondi, comment on a mutuna TV liko l'accepter que mutuna sa mal éduqué. Vous allez comprendre. Comment na mutuboe na ko fanda na mutuboe c'est deux choses différentes. Vous allez comprendre. Bakoki ko boya mutu te, mutu akotisaka mbongo te, pona yo mutu oyo ozali ko ya na ba mieti na yo ya pambala. Nani mutu batutu balaka pembene, nani abunga. Nani azana nini? Nani azana nini? Laissez-nous avec vos n'importe quoi. Karine Mokondi n'a pas de problème avec les artistes et musiciens congolais. Prévané, elle collabore avec tout le monde sans problème. Ce qui yo na ndenge na yo, complexe na yo. Pour Karine ndenga zana leki na na succès. Pour na internet so ba tie combo ya Karine, to René Abir, to Janvier, Mangoke. Ba tape na combo na ba botala. N'importe quoi. Il a fait quoi? Karine, aza mwana batu, aza pe na papa, aza pe na maman. Mwana batu bozo linga ko mettre na difficulté pourquoi? E bandaki ana koko. Obolongola ye, wapi preuve. Karine Mokondi afinga yo wapi vidéo. Moi ba nungu mukito yo ka Karine Mokondi lela na ye pe président Fally abi iza pena ye pena za pena artiste numéro 1. Kaka to ki on pa ba concert na bino ba confrère na bino oyo bofinga na ke on a se oyo bofinga na ke balobi ke Karine Mokonzi lela na ye président Fally yango na finga kae donc sikoyo omonite bino pe boso le président Fally ba yokana bona Karine Mokonzi bino sko bosuka api te omoni premièrement ndenge zawana artiste baza. Aux hommes artistes, il faut qu'on respecte premièrement artistes. Artistes aussi, il faut pas respecter les journalistes parce que tout ça là, boulot moko ozali à presse, ozali ko relier biso mi balé. Sans presse, c'est-à-dire que musicien ko yebanate. Vous comprendre. Donc sans presse, balingé ba yete musicien wana. Tantine Fanny balingé ba yete. Donc pour ayebana, c'est-à-dire que presse ndé est valorisé. Musicien, combien de musiciens baza bazo yemba ba simanda quoi? Est-ce que bayebana bayebi pe ko yemba ko lekaye? Parce que tu peux te faire voir meilleur. Jésus a dit quoi? La prophète Élisée, si je ne me trompe pas, Élisée ou Nanyuana. Azobisa lobi que non, Élisée Eli, Azoloba que non, Natskalika Ngamoko parmi tous les prophètes. Nzamba bisa lobi non, il me reste encore 7000. Vous comprenez? On Nzamba réserva. Oyebite mangamuni nyeza roya ko se mettre danger te na place aux danger te. Karine Mokondi, elle n'a pas de problème. Ce qui yo moko na ndenge nozo lingo misala ba problème avec Karine Mokondi etalio nzambe etalio yo na nzambe na yo. Toyoka kapeke Karine Mokondi ngo avandaka na batu bien te. Maman Francine est en Belgique, il est pas mon akango na babilili. Donc Karine Mokondi avanda na batu bien te. Karine Mokondi azaka kaluka makambu yeso abanina oya panzaina oyo azaza na batu bele peme ne bakenda kenda. Est-ce que bino penza? Bino pena boko matina suka, boko simba pena nzete.
Bon, eza question okoma tina suka te parce que ebandeli ya vie ya mutu na progression ya vie ya mutu ezaka nzambe monda yebi. Nga na alaka pe na Karine Mokonzi te. Nga abiri, nga na bando finga Karine Mokonzi. Ozo comprendre na prochain na fanda na na moni ke non ken piana azo changa dans l'erreur. Mutu aza na bien boy. Azo fanda na batu bien ni ki danger na ya chango moso tozana ki danger na ma chango ma mpanzi atali que ta bire c'est mon frère nous te vivons bon en mode famille vous allez comprendre ils avaient problème puis à compréhension et puis na bato moni bakabwana beaucoup plus ils arrandé jalousie et puis haine ya le rwanda tinga ndé na sana Karine Mokonzi bakabeli Karine Mokonzi sous 50 millions de dollars ata pesinga 500 francs ata pa pesinga loroté et que ça l'a ni chaud ni froid parce que ata edenga le loté mais un jour je peux avoir un problème ata na téléphone a opé sanga solution ozo comprendre tango mutu aza liboso azo progresser bo tindika mutu wana a progresser de la manière à ce que soki mutu a progresser bino pe na sima bozo zo pe ba avantage mais bino jalousie ki mutu mabe pressé na vie bango wana lelo ba koma ba lesbienne. Vous allez comprendre, comment les lesbiennes, voilà les conséquences et les inconvénients. Sans adresse, sans impact, sans idéologie, tilelo, bateka koka ba mutako uta poto asundo. Janvier pe aloba tiki koteka. Hein? Janvier. Janvier pas kangi commerce. Pour janvier mutateka mame mili. Janvier. Janvier mutabando teka mame mili. Ki peka janvier mutabando teka e. Fi wana mususu wana. Wa kosaka batu ke balaka na lupangu na limité. Janvier soki nani wana. Janvier mutateka e. Ozon baza telme belé donc janvier patron na bino a lobby que non akati entreprise Koufi à côté kabino pe lisusu te. Boni concert na o maniqué. Hein? Maniqué. Concert non. Ah. Héros. Paola Schengen kilo à Londres loge mou ya le tout puissant na Coventry. AG Fafalonga. Héros masola ba maniqué. Au moins ba maniqué succès Silia. Maniqué commis de vie. Comment peut sanga na mawa maniqué. Matissa no finga no sisite finga bien nano sisi ko finga te ko lemba pe bisote finga ka ko kokite obimiseli biso shireki mais toi tu comment on appelle manika sali ba vidéo mo ka lobi ke akobeta Karine Mokonzi lança qui définit ya ko beta Karine Mokonzi pe akobeta bino moko équipe nationale est-ce que c'est beaucoup tani déjà ngana za venir mona manike nda kuneza liboso kuna aobeta obanda no ndendo lito ke no suko na caméra kuna na bete ba coup de tête moyena sala ngo pesa de pona respect na ba maman vraiment ba maman ba bisaki nga manike za lokola bon za agimo na ba koko nanga vous avez koko manike mi pesa respect grand-mère grand-mère donc ala toujours simba nzete so lingo ba kokola mwana mwasi o remarquer mutu comme au sala sous moi bien te et puis bato sport remarqué que moi la moi c'est à Coli. Tout n'est ça la sous bien. Pour moi quand que dans 82 ans. Nous avons dans ma tour ils sont botali ils ont lemba azo meka moi ko tia moi ba farjou ba ni tout ça zonga moi lengete maman wala ka koko. Donc mi pesa respect et lo ngande nazo regretter famille mobimbe comme famille à presse. Manike a elibiso shireki in internet. Shireki mwana ne wana aza nzoto aza mulai lokola nani venanga e mutombodi kembe aza tala mulai lokola venanga mutombodi kembe do mulai na wana balala na moi studio ma muke olali makolo eza libanda babakisi odra ozo comprendre tala ka niveau donc maniki abimiseli biso Shireki donc faut azongi sa Shireki na parler pour ceux qui Shireki azongi te ba bombarder mais makasi ressentir que boko kangama bino tout boko kota ba parler parce que na ebisa ki omoni lelo histoire à moi na musicien vidéo histoire à moi na musicien vidéo moko bomi carrière à moi na yo moi na zala ki bien na la team wata il vivait bien héritier watena ba kabele ba $1,500 par jour bino nde bozaki na sima makambo wana te eza jalousie ya mama na ye faki bino boyoka mwa pona mwana bona mama na ete boyoka mwa pona mwana bota l'avenir à mwana na abande koyemba bien na la team wata mais bino bobomi vraiment équipe nationale bino toujours mwana wana azano na problème ya voix mwana wana ozomonana héritier watanabe étant formateur leader azwa qui est pour encadrer déjà la personne peut-être là ba concert il chantait na ba voix de tête ba voix mo ya bien te ba voix de tête mais ils ont comme vraiment héritier imbiseka na koyimbisa makasi kotalaka mwana ya vena ye babia et tout chokoro et tout mais si ce n'était pas ça héritier watanabe ne pouvait pas faire ça na amour wana yango muto alaka mutema malamu na ndenge ni
muto azalaka motema malamu na ndenge nini nyonso vraiment Karine Mokonzi asala po na manike lelo manike komi kozongisela eboye kofinga kanisa ta mukolo moko lia na pale na ye mais il paraît peut-être alobaki ki Karine Mokonzi azana tuberculose amikuwa bino bozalaka ne peme ba video ezali azana tuberculose amikuwa bino bozalaka na Karine ngo bomona kende ni ezo bino te mami Anana Cornelia Yabadoussi. Donc Karine Mokonzi, premièrement, elle prend bien soin de son corps. Elle n'est pas comme les autres filles. Dans le moment où la fille Moussouba qui boite, elle dort. Mon héros, toi 19h, elle dort chez elle à la maison. À la lit. Alors là, la n'est pas. Tant bino boke ba boite ko tamboula tamlolo comme au moment mobile mo be kopa poto, elle dort. C'est ça qui fait la différence. Herbino bola la ba pongi. Elle se réveille, elle réfléchit sur ce qu'elle va faire. Herbino Bofinga, elle réfléchit à Solana ba herbe, à Zobalar na kotisa. Karine Mokonzi, elle n'est pas maladif, elle n'est pas inapte. Azali apte na nyonso ndo monya elle akoko tata ba le sport akoko beta tata équipe nationale ya football akoko beta pas au champion ba 3 bi chaque match. Fibo Karine Mokonzi, Fibo de la presse kombo na ngwana miko. Na RTGA to mona Karine Mokonzi azali Fifi sio apaza na kati. Mais ni Karine Mokonzi na Fifi sio bayoka na kati. Po basala bon so baza société moko to benga RTGA société moko basé sika moko Mokonzi o aza Mokonzi ya Karine Mokonzi api Mokonzi ya Fifi sio. Pourquoi ba mbale bayoka na kati? Bon, moni ba fille mususu ezali manque de la professionnalisme. Moni Karine Mokonzi bien sûr que aye musalango koya okolo banoko moni ko bota mana grâce. N'a quoi apprendre et loco, c'est deux choses différentes. Pour grâce, c'est-à-dire que Dieu est là derrière ça. Yango moni nzambe pas zo ko élever kaka. Fi wana ozolo basoki komodo soki nani wana na ebiete. Asala na RTGA bon na ebite ba fi basala na RTGA basé belé na biba Christelle banani ye na ebiete. Et puis prévané Karine Mokonzi ote ko zo trophée de ya meilleure émission. Na kati ya RTGA fallait puis batanga pe combat be mission mususu elika na RTGA parce que be mission musique eze belé na RTGA vous comprendre je salue mon vieux Tony Coco parce que mission venanga Tony Coco il y a un impact na idéologie vous comprendre lié après donc Karine Mokonzi Tony Coco le reste banafanya erreur moya grave donc ba Coco yo kana pété donc vous ça l'appel au rote tout le monde a fait ba voyage en équipe nationale mais on dirait abiri yo tika là ba tiko poani. Ah, te Abiri Azotika là, je pense que dérangera Batebele. Rena Biri, donc, Nazotika, le rond de jouer Angola, on a pu faire na Kende. Donc, mais, Nazo, moi, contre-temps, par rapport à Marambuka, il y a passeport. Donc, Nazo Zelaka toujours. Donc, maman Rosette, la fleur d'Hambourg, Lydia Kapajika. Donc, Paola Schengen, Annabelle difficile à garer, Cornelia Doussi, Abadoussi. Maman va soutenir, va salara moi quelque chose pour la validation à passeport. En fait, c'est ça. Donc, Maman Francine Ngembe, na Belgique, Lido Raja pour na Manchester, Clarisse pour na London City. Ah, Maman Francine Ngembe. Ngembe, la patronne. La patronne. Maman Francine Ngembe. La patronne. Et qui parle au bambo dollar, hein? Alors la badola. Aïe, Maman Francine Ngembe. Ah, veut dire que donc veut dire que ma big salutation. Il y a Annie Dembo. Il faut Bambé Western. Maman Francine Ngembe pardon ba criminel ba yo côté là ndako s'il te plaît. Ko sala nga bongo terena biri mwana batu. Rena biri yo jeune responsable. Quand du coup aux États-Unis, et ce soit solo l'arabien mon quoi Rena biri. Eh, aux États-Unis, moté ma maman Nadine, yé pena so sakani na ye. Western ola la kuna. Kassa Panzu, l'homme qui maîtrise la température de dollar, que ce soit aux États-Unis, même en Afrique, il contrôle. Il contrôle. Kassa Panzu, sans charger na Rena Biri, sans charger na la lycée na Western. Par rapport au gars réagir, pourquoi Kaka, pourquoi Kitoko vraiment, en tout cas Rena Biri, bien au bozo que ça Rena Biri. Oh azolo betali ka Rena Biri, tali longa mina tateo, amanta badaza na Kaka ko proposer c'est pour na poser ba question par Rena Biri, ça longa mina tate. Merci beaucoup na ba fan nanga. Ndeko Eliezer zana kimia, Rena Biri au côté dossier na yo. Batutu ba côté scène de Eliezer, na moni de Eliezer obimate. Non ta labora na musika. Mais cette fois-ci Rena Biri semaine prochaine on bando sentir que marche, il y a danger pacifique avec 50 millions de personnes. Vous comprenez? Dans nos tambola donc vous sentir que Rena Biri au tambola vraiment. Ah massa.
Pande kwele papa pusana kastoyo kape bande Congo Dialogue télévision mutu moko azoleka abenga lo ba message mo pona ndeko Eliezer toyo kananu vraiment azamu na mboka to soka makamusu te to memango so ndenene wala zamu na mboka baya ko sala makamusu te pona ndeko Eliezer toza posa ya libération ya ndeko Eliezer vraiment to na posa na ye po alobela mboka. Siko kolobela mboka ya problème te est-ce que oyebe loko sali ke bakanga ye pour la diamant diamant wana parce que ye ala ka diamantifère ya diamantifère te appel diamantifère te appel diamantifère cela veut dire quoi cela veut dire que boteki diamant bobomi na mutu oyo azwaki diamant wana ngoika changer prévision stozali ba prévision stozali bobi misakande ko liesa wala oui que toi na mboka moko oyo ezali mboka ya droit bakoko kanga mutu te soki oza na erreur te ye alaka diamantifère te mais akoti na affaire ya diamant ndenge nini ya loko yo fanda na lupango te bakangeli yo awa ndenge ni tu as quoi expliquer là l'intérieur tout na loko moko ngapela na mabeza te différence ya diamantifère na diamantaire ezani différence ya nani diamantifère na diamantaire diamantifère bon diamantifère ngala sala sala diamant merci beaucoup maman merci beaucoup moninga ngana intellectuel masa ko intimider ngate na ba français ba nini tout so comprendre ngamona tangi na ba Bangladesh ba ngobebere na bima ba goneki na kribat bayebi ozo comprendre et diamantaire nanani diamantaire na diamantifère ebo ba question mikebo ngana équipe nationale parce que diamantaire asa mutu oyo akota na sama beleti pour chercher les diamants et trouver les diamants chef Fafalonga ya Willy Moucheni est-ce que na kosi boss Cardozo Mwamba wankena so diamantifère aloka ndeti ba Cardozo Mwamba oazo sala ba faire à diamant et tout siko ye azala sala ba faire à diamant na koso question voilà quel rapport oeza na diamantifère na nani diamantifère na nani na bosani na diamantaire na ndeko na biso Eliezer parce que ndeko na biso Eliezer azana journaliste bana rapport moti so singi batu misatana bana rapport moti mutu alo ba vérité ezaka batu baleki balobi n'importe quoi balobi n'importe quoi balobi n'importe quoi cela fait dire quoi batika ndeko Eliezer asala émission na ye soki a retiré ndenga a retiré te pasa mwana mboka merci beaucoup vraiment merci beaucoup s'il vous plaît mon frère kozala mwana mboka ne veut pas dire de n'importe quoi kozala mwana mboka ne veut pas dire de n'importe quoi donc je pense que c'est ça merci à toi na Lydia Kapajika Cornelia Doucia Badouci merci beaucoup na bafan nanga ba onso balinga kamnata Blanche Kasa izaka ngai to comme na soko chité bandeko balanja Congo Dialogue télévision papa na biso abiri mutuna moko e dérangeara bandeko balandi ya Congo Dialogue télévision ba fan oyanga ya yo ya bin équipe nationale mobimba balinga bayeba po ani ka équipe nationale bofinga abato po ani ka ba équipe nationale zaka wana pona kufinga une fois ka oyeka boye yo ina internet ba Karine Mokondi ba finga ka bato parce que d'après yo ko lobani pona bato wana est-ce que na ina na bino équipe nationale boko kité ko sala ngo jibeke bofinga na bino soute bol baso bo sala ka musala na bino na monde ti yo mikolo pena ozongeli pena musala mikolo pena nazo sentir ba lien voilà musala no sala musala normalement à vous merci beaucoup donc Aminata donc la sirène de la presse Aminata donc merci à trop équipe nationale de Tozawana motunyo surtout na vie azangi polémique na vie ya mote bandara no mona mwana botami lelo babandi do sele polémique yanga mwana bébé botami kitoko koleka wayo moda ba polémique de G bandara to salaka ba délire to salaka eza ba délire vidéo ba théâtre ya vidéo tu comprends mais pourquoi ça n'a rappelé que ba image etikala na YouTube lobby nango toko botaka toko kolaka toko maka na bana surtout pour na bana basi ero finga bongo voilà mutu ya mutu eleki internet na capacité parce que les images etika la rabatu na mutu plus que nini ya ba vidéo auto mona na ba YouTube parce que ba tika na ba cacher no na mutu na kati internet na équipe nationale biso to finga rabatu te on fait que nos délires batunde ba luka ko finga biso po bazwa succès ba marambo belé biso pe to répondre rapé batute mamé mais depuis to tikai ba reprocher biso to tika mais sauf que
je tiens vraiment à demander toutes mes excuses auprès de nos fans de l'équipe nationale. Parce que tout ça, c'est une erreur dans la vie. Toi, mon akibiso na erreur na maloba. Toi, mon akibiso na erreur na makambu moko be songolo ou pakala. Tolobi que non, totiki, totie fin na ba marambu. Tout, chacun de nous fait son travail. Au remarqué, René Abiri a zongeli Moussa n'a pas de mission normalement. Karine Mokonzi a zongeli peut de mission normalement parce qu'on n'a plus ce temps-là de discuter avec les cardans fouati ou que ce soit. On n'a plus ce temps-là. On a maintenant le temps d'investir, de chercher de l'argent pour mieux préparer l'avenir. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce que les gens doivent comprendre. Donc, si tout ça, c'est-à-dire que moi, il doit maintenant apprendre la maturité. Donc, je pense que c'est ça la réponse est en base de critiques ou soit des insultes. Partout dans le monde. On lancer message. Ouais, le message en question est que pour tout le monde, au Bazuli Bakuto pour occasion Rolanda Biso Awawa, ne nous prenez pas en rigueur envers les artistes et musiciens qui se prétendent dire un Américain perdu ou soit au Congo. On n'a pas de problème et on n'a pas de microbes. Mais sauf que nous, l'équipe nationale, on ne peut pas faire de relations avec les artistes et musiciens qui ont des microbes. Vous allez comprendre. On ne peut pas faire de relations avec des artistes et musiciens qui ont des microbes. Et donc, conséquent, topé siépé embargo. A koleka pete a fan nana musique naie ceux qui musique naie ndeko salete to comme ba milliardaire to boy na biso to ndimi to kufa ba pauvre a garder bande na biso to garder bande na biso ceux qui zali na ba image ou que ce soit mutu moko équipe nationale ou bien mutu moko salaka na RTG a finga kiye abimisa ba image wana to kozala na entité ya koloba yango paix, il y a pardon, ou soit il y a sa suspension. Vous allez comprendre. Parce qu'une équipe nationale, on ne peut pas prendre la responsabilité de quelqu'un qui insulte. Karine Mokonzi, c'est une fille qui a étudié, elle a une éducation qu'elle a appris dans sa famille. Bref, elle ne se comporte pas comme tout le monde, elle se présente bien. À Philora, Cynthia Wadol, Jaël Lichot. Tout le monde au bazar dans l'équipe nationale sont que des exemplaires. Ne nous prenez pas en rigueur concernant tout ce qui se passe. Je tiens à féliciter tous les artistes congolais qui font leur travail. Fali Poupa, Dicap La Merveille. Je tiens à remercier Héritier Watena Bego Gamotona Tembe. Je tiens à remercier Ferrego la Jésus des Nuances, Papa Chéri Lebin Adam, Motopamba. Donc bonjour à mon vieux Roger Ngandou, vedu que tu solo la Kitoko. Bonjour na Karamapa, Tata Mobich, Venanga Adolphe Dominguez, Venanga Blaise Boula. C'est Léo Scram, Tata ma passe à Zolanda Bisso. Depuis quelque part, veut dire que message Yangwana concernant l'équipe nationale, mais pour Namoutou, on a besoin de contribuer. Bon, moi, je appelle les quotas qui est les quelque chose, il faut contribuer $500. Nana mbongo te. Donc, batuto balinganga. Ou à monique nous soutenir René Abiri. René Abiri, ils ont tellement moqué à $20, tellement $10. Ok, nango kuno présenter que notre René Abiri a na sala qui moi systématique et que ça là vraiment qui toko makasi pour la fierté. Il y a René Abiri, au ça là vraiment bien. Donc plus 243. Il y a Willy Moucheni code mondial Yamboka Oyo 82 030 88 80. Donc je pense que ce Robenguana aux merci à maman Chantal Mampouya sans difficulté financière. Donc plus 243, il y a Willy Moucheni, le véritable code mondial 82 030 88 80. Donc maman Chantal Mampouya sans difficulté financière, Lydia Kapajika et Mangengela, maman na Irsen 10 000 fois Amida Chanti Ankoro, Bazua puis Jivenal Kibala Chou. Anana Cornelia Badoussi, merci pour n'andengo zuinga René Abiri bika na soir boy to sala vraiment bémission te biso bastar et senga foko la la poto la la mingi 16h sona la 16h na la muka 8h du matin après na Kebakop. Donc merci beaucoup, merci voilà. Beaucoup. Vraiment. Merci à Maman Francine Ngembe kuna na Belgique, merci na Lido Rajab kuna na Manchester, merci na Clarissa Fikuna na London, Hercule kuna na London City, Bleigoland kuna na Suède, merci na Childeric Simba depuis Paris, et Oso la bien ma papa, so la bien vraiment, merci beaucoup na Bafan Nanga, merci beaucoup na Cordon King, merci beaucoup na mon réalisateur, Fils Nzabi, de mon réalisateur, Babi Yesoka Simbi caméra, et pardon.
mikolo to ana mira na Congo Dialogue Télévision donc to ana mira cameraman na biso ya tango donc veut dire mira mona mukila ba musala na makasi merci na binos bolinganga na mona ba appel na mona pe ba critique mais non ça toujours musala nanga congodialogue.com congodialogue.com